Matondo mingi ya liboso na pesi mbote mingi na ndeko na biso Dr Sunda Kimezali ezali penza Kimezali me kasi pona ngamoko Kimezali me pona mboka nde Kimezali te ko sakola mai oyo esengeli na tango oyo mbote mingi na commandant suprême mbote mingi na général Massi mbote mingi na baninga baso basoda onga oto zali koloba nzambe asilaki kokitisa nguya na ye na kati na biso pona kokangola Congo pe Afrique ngwana ngai ndeko na bino mosakoli kaki ya manga tolimbala oyo nazwaka inspiration bandana na tango ya deuxième république na date ya le 21 mars 1990 na mboka Kamba Bonde na etuka ya Congo central tuna nyonso mama epa na ngai ndenge balobaka na lopoto ete toute la vérité n'est pas bonne à dire et pas nangai toute la vérité est bonne à dire poto boy babenga biso to pe babenga yo obozala kana sika obakanga kabino est-ce que oko sala bakondi na yo bayebi pe to ngi to ba grade na yo zani akomisi ngai atomboli ngai alongoli ngai na raya ki militaire onga nazalaki mais lelo atengai attaque sauveur ya race noire y compris na bango soi-disant bakonzi ya mboka papa toli obandi mabi non balobaka nini na kimbangisi abi itisengeli koluka na liboso bokonzi ya nzambe bokonzi oyo ya mokili oyo ezali na ningisa ya kotelemela nga te po lelo na kokisi 33 ans banda na tango ya Mobutu na tika armée na koma kosakola liloba nzambe atake mosakoli mais pour ani okola tatenia basoda na taki na moko ba vidéo na yo na mona ki osali émission la ti teni ya FARDC nazo sala na état major général mais nangina tuna yo est-ce que tango longwe soda okendaki kozongisa minduki ozongisa ki bateni ozongisa ki babiloko na bino nyonso oyo ya armée o bapesa ki ozongisa yango officiellement soki lelo omonani na ndeko général Kasongo okata losako. Bon, en tout cas, le col aye azolata étoile ya 5 branches. O ezali ko représenter Satan. Ngana ko la ko katile lo sakote. Oui. Secret nyonso wana nazana yango na bayi baso balia ka mbongo wana nyonso nazana yango donc secret nyonso donc makam nyonso na pla o bazana posa ndeni ya koluka ko silisa race noire na koti na kati église catholique na komi na moni na komi kote sangwa la saraka ba messe na ye na simbi na longole loko na tomboli kote messa bona mona efongwami nde ne ko zwa livre oyo bakanga ki ote na aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission qui réunit pas mal des hommes, émission micro offert. Donc aujourd'hui, tout ça les descentes d'abisso, on s'est lié pour tous moko. Ya bandeko na biso mwana mboka mwana Congo papa atoli oyo bandeko albanda bakomela ki biso batindi biso donc je salue en passant papa Sunda, que le Seigneur te bénisse. Voilà tozana ye atokobeta masolo mingi bokoyeba oyo penza makambo bomba mana mboka makambo bomba mana Afrique pourquoi pas na ba église na biso
Bokobeta, Bokomesana, Papa Toli. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques que va nous balancer la régie et on se retrouve tout juste après. Je signale déjà derrière la caméra, c'est Alain Kiakala et Natambolina Mokona Bango. Il s'appelle Gédéon, le frère Gédéon, Alpha. Donnez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Katela, allez, Katela, Yamalo ya taba Pascal Bakokata, allez, Katela, Yambalo ya kama ministra bakokata losaka maboti katela losaka maboti sabe aso malade Eli. Okay, toka moda. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Mobaya Mungu iko wapi, mabia nzambe za wapi, toza elongo na bino, Nikab, ma sœur à moi-même, le sako à toi, maman Betty Kokelea, loin des yeux, près du cœur, je disais, hein, que le Seigneur te fortifie, après ce sont ma casse. Pourquoi pas, c'est cette famille que j'aime beaucoup, papa Guy et maman Lauriane Labala, au Bapé Sangandoli, Ndoi, depuis l'Afrique du Sud, Tiffany la princesse là-bas là. Que le Seigneur te bénisse. Comme je disais au départ que je suis avec Papa Toli, à qui je dis bonjour papa. Bonjour madame. Mbote na yo. Mbote mingi. Boni. Kimia. Kimia zali. Ezali penza. Kimia zali mais kasi pona ngamoko kimia zali mais pona mboka nde kimia zali te. Papa Toli azali Sudan, Papa Toli aza Sudan. Tika totu na yo nanu banana kopesa bandeko bakolanda mbote hein avant na mema na mozindo. Matondo mingi ya liboso na pesi mbote mingi na ndeko na biso Dr Sunda na partir ya Paris na courage oyo ye azwi pona kotindela ngai bapanzi sango poete nakoka kosakola mai oyo isengeli na tango oyo atuka mbote mingi na chef d'état-major général, mbote mingi na commandant suprême, mbote mingi na général Massi, mbote mingi na baninga banso ba soda, ba policier, donc boye ba ete ngonga oto zali koloba nzambe asilaki kokitisa nguya na ye na kati na biso pona kokangola Congo pe Afrique. Yangwana ngai ndeko na bino mosakoli kaki ya mangi atoli mbala oyo nazwaka inspiration bandana na tango ya deuxième république na date ya le 21 mars 1990 na mboka Kamba Bonde na ituka ya Congo central. Donc nzoka nde inspiration wana ezalaki poete nazala lokola guetteur spirituel ya bana ya Congo pe Afrique pambate ezana likita mabongisami ya mabe oyo toiko bengango ete complot diabolique contre la RDC yangwana
ngonga ekoki po ete mai oyo nzambe ainspiraki ngai nakoka kosala mosala mpona kodefendre bana ya Congo mpe bana ya Afrika mobimba. Matondi nalingi natuna papa Toli, est-ce qu'on peut répondre à la mituna po mituna eza ya biso bien eza yo oko répondre à la mituna nyonso to pe eza na mituna okolinga te nalingi bandeko balanda pamba te nga soki nakei nakendaka mpenza tuna nyonso mama epa na ngai ndenge balobaka na lopoto ete toute la vérité n'est pas bonne à dire epa na ngai toute la vérité est bonne à dire. Merci papa Toli. Naibite motuna biso ezali makambo kosala oyo pamba te bino basoda na landaki même général Kasongo na mikolo buto le kawa apekisaki moko ya basoda koleka na TV na ebite soko landaki yango soda abetaki kolina masasi na lokolo alingaki asaki légitime défense général Kasongo aboyaki pe apekisaki na makasi nyonso ete aleka na télévision te pamba te policier to pe soda azali vedette te azali bongo moto yo abenga mipo azala penza ya kobatama to kobatela mboka to pe kobatela population mosala basoda yangwana général aboyaki na moko na bino bandeko aleka na télévision pona ko se faire vedette makambo ko sala bakondi na yo bayebi poto boy babenga biso to pe babenga yo po bozala kana sika obakanga ka bino est-ce que o ko sala bakondi na yo bayebi pe to ngi to ba grade na yo zani mama na ngonga o nazali koloba bango baza bakonzi na ngai te ngai nde naza mokonzi na bango na tango oyo pamba te nzambe akomisi ngai atomboli ngai alongoli ngai na raya ki militaire oyo ngai nazalaki mais lelo atie ngai atake sauveur ya race noire y compris na bango soi-disant bakonzi ya mboka. Papa Toli obandi mabe non général Kasongo landanga malamu na bokebi nyonso balobaka nini na kimbangisi abi itisengeli koluka na liboso bokonzi ya nzambe ndemba nyonso tu etikali ekopesa mela bino donc lokola biso tolingaka nano koluka bokonzi ya nzambe te yango omoni ke lelo biso toza toujours kotourne na ropwe tozoyeba esika nini tokokende te po tozwa direction moko oyo ekoki kokomisa biso na mboka ya kimia donc yango wana nalobi boye ntango nzambe ainspire moto atake prophète aza moto oyo azali representant ya nzambe na kati ya mabele nzambe ye moto akeli mabele nzambe ye moto akeli bato alors lokola nga nazali awa nazali representant ya nzambe alors tango nazali représenter ya nzambe elakisi ete eza na motu moko te oyo aza likolo ya nzambe donc bato nyonso baza na se ya nzambe mpo nzambe moto akela bango alors yango wana nalobi ete bokonzi oyo ya mokili oyo ezali na ningisa ya kotelemelanga te mpo lelo nakokisi 33 ans zela landanga na bokebi nyonso 33 ans ezali awa te nazwaka inspiration na ntango ya Mobutu et puis na bandi mosala ya kosakola auditorat militaire bakendeki esiko nazwaka inspiration baverifiaki bamoni ke oui moto azwi inspiration et puis banda na ntango ya Mobutu natika armée nakoma kosakola liloba ya nzambe atake mosakoli alors tika no armée nazali na karte ya armée ça fait 33 ans ozali sous soldat te naza sous soldat te nakoma prophète. Mais pour l'année, on a tenu à Soda, on a tenu à la vidéo, on a que ça l'émission, on a dit tenu, il y a farde, il y a farde, il y a farde, on a tenu à Soda. Il y a le besoin sous Soda. Ok. Ngai naza sous Soda à mokili na kuma Soda ya nzambe. Ndenge lokola balobi na mokili, donc ndenge lokola bolobaka. Oh, soki Paulo, azaki solo, azaki mubumia ba. Te biso to ba te Bible ndim to ba mukanda nzambe. Mais kasi abongwanaki akomaki sikoyo soda ya nzambe ya kosalisa sikoyo ozo kusela sikoyo nzambe eza lokola nga nzambe alongoli nga na kati ya mapinga ya oyo ya bana ya mboka alors ayesi ko azinga siko pote na koma sikoyo mosali na ye donc makambo na zoloba banda na deuxième république
ti lelo oyo ezala bakonzi ya armée bayebi ke toza na prophète moko azalaka soda donc et puis bango pe bakourageaka ngai mpomba te balandaka mateya na ngai balandaka misala na ngai bamonaki ya solo moto oyo nzambe ainspira ye mpenza pamba te nazalaki tout d'abord un dédicat ya général Kalume Numbi Denis donc nakanisi presque mboka mobimba boyebi ye alors tango nazo sala na ye nde esika onga nazwaka inspiration nazaki soda nsima ndako te nazo sala na état major général nangi na tuna yo papa toli yo za soda te osala mishola te na basoda nangi na tuna moto nangi ezali est-ce que tango longwe soda okendaki kozongisa minduki ozongisaki bateni ozongisaki babiloko na bino nyonso oyo ya armée o bapesaki ozongisa yango officiellement bon eloko eza wana eza boye mosala mosoda ntango ngai na bandi mosala ya nzambe atuka na preferaki mingi ke na travaille toujours na kati ya armée mais siko na armée kuna bayaki kotinda ngai na omoneri kimbangiste ozolandela malamu na ntango wana ya colonel Yefa. Alors, colonel Yefa, tango ayambinga na omoneri, alors ezaki na débat moko esalemaki débat contradictoire na kati ya omoneri concernant doctrine oyo ngai nazali ko mema ya biso loposo moindo. Alors, bamonaki ete en tout cas vraiment eza moi pasi po doctrine ekiseni. Pambate bango bazala kati ya doctrine chrétienne, mais nga na kati ya nazana kati ya doctrine authentique, donc pirement naloba kimbanguisme. Pour ceux qui trouvent kimbanguisme, la qui c'était ezana doctrine oyo penza ye kimbangu article la kibiso oyo fallait kibiso pe tolanda yango. Mais ezali oyo ya Jésus-Christ c'était ndenge lokola balobaka église de Jésus-Christ non mais en tout cas mikolo ya ndeto ko développer mingi na bozindo po boye et mon tuneza ozongisa ki babiloko ba soda yo za soda te na mukuse en tout cas pona ngai na lingaki na ngai kutika musala mostrate mais colonel Chinyemi o stoki tozaki na omoneri moto a tripotaki makambo na ngai pamba te ba kombataka ngai po bayebi ke ngai nde nazo dévoiler secret ba vérité oyo bango ba bomba o garder na biloko alors na sengaki sikoyo na komaki mikanda na état major général na komelaki ba konje surtout mboka poete esengeli ba fungulila ngai omoneri oyo ngai moko ya religion traditionnelle africaine ozana minduki na yo na zala na minduki te na omoneri tozalaka nde na basakoli batei donc batei. Donc bref, si je comprends papa Toli, regardez nano bateni na yo, ozo garder nano ba minduki na yo, ozo garder biloko na yo. Bon, en tout cas biso na armée donc tozalaka na teni mais ba armée ezalaka na ba magasin d'armement. Tango bengai na bandaki kosakola nyonso etikala na kati ya magasin d'armement. Ozaka na teni loko eko représenter na teni kaka. En tout cas na armée ezala même basie combattant ezalaka na tango yo pe soki ke lelo bazata to na en fait na bango balati teni ndenge lokola bin lelo ndenge na zaboye soki ke ndenge mboka ezako kende na mbilinga alors soki esengi ke totelema biso nyonso tokotelema po to défendre mboka matondi soki lelo omonani na ndeko général Kasongo okata losako. Bon, en tout cas, le col là, il y a la étoile, 5 branches, où ils allaient représenter Satan. Là, on peut la coquette le sa côté. Hein? Oui. Ola titeni, obimia, mon général Kasongo, yepa koya. Yo kata étoile ti étoile le sac liboso général Kasongo n'habite soko yebi nazalakana est-ce que yebi général Kasongo papa to zela nazalakana oyanga lopete oyo epesamela kangai eleki oya bango donc bango ndi bakatela po bakatela kapengai ngaza musali ya nzambe général Kasongo bakatela bon tout d'abord kotia na nonga kote kuna te pona za policier te donc na routine nga na FARDC. Ah, donc na FARDC pe bozana ba konji na bino. Okutana mo konji na ya FARDC général okatelo sa côté. Mais nga na zo bisayo
bango na ngonga oyo bazo devoir nga respect attaque prophète makambi ya soldat susute oh ndenge nzambe déjà ça komisanga prophète atuka na tikala prophète mais bon tika totel matoko mawana makambo ko bana ezebele papa toli betela biso nanu tozonga obandi makambo ngo ndenge nini kino leloyo tomona yo est-ce que là obandaka manalo bapeka bopo comme na mongongo ya Mobutu ko bana ba précision mais yipse makambo ngo bandaki ndenge bon matondo mingi ezalaki na kati ya nzela musala mosoda ndenge tokendeki ba mission de service ngana kendeki mission de service na base ya Kitona nde na date ya le 21 avake na zonga na Kinshasa tango na sisi mission de service na date ya le 21 mars 1990 nde na kendeki na mboka moko bingango Kamba Bonde limiere utaka likolo ekiteli ngana kati ya ndako mokonzi ya mboka oya yambaki ngai tozaki bato misatu nde na yoki mongongo bengi ngai atoli ngai nzambe oyo bakoko na bino basambela kadi buswa mindele ba ko sabino ko bandalelo na pono po bixanga baindo secret na kula kisayo soki ozali ko bana monoko bande kono baindo ba ndimela yo tepo bakosa bino bandakala na kola kiso ba preuve na kati ba livre ndenge na ndenge o bango mwa mindele bakoma ndenge nazali abo inazana ba mal de mal ya ba livre oyo ezali ka mwa mke ona zaka nango na mwa saki amena ngai mais ba mal na ba mal ya ba livre ezali oyo dévoiler secret nyonso ya mabe oyo mondele ayaki pona ko détruire Afrique ezala ndenge batekaka mboka oyo ya biso ya Congo na ndenge ya kindoki secret nyonso wana nazana yango na bayi baso baliaka mbongo wana nyonso nazana yango donc secret nyonso donc makambo nyonso na pla oyo bazana posa ndenge ya koluka ko silisa race noire nyonso nazana yango na ba makambo ya ndenge na ndenge ezala lolenge lokola bazali ko silisa biso na nzela ya biloko ya kolia yango na lobaka na bandeko na ngai ete sengeli biso moko to lonaka biso moko to bokolaka biso moko to luka lolengi nini ya komi leisa biso moko ke to tia kelika epai bapaya donc nzoka nde biloko ebele oyo bazotindela biso eza biloko ya mabe bakisi ebele oyo ya tozosomba na bapharmacie eza bakisi uniquement bazosala mpona kodétruire biso baafricain eza mpe na bavaccin mosusu oyo baprepareka mpona destruction ya biso ya race noire donc basecret surtout wana maman journaliste en tout cas lelo tokoki kosilisa yango na ngonga moko te na kosenga na yo ete en tout cas à suivre ezala donc tolanda likambo tikino suka pe na kosenga pe na bandeko mosusu baye bazolanda ngai na bokebi nyonso en tout cas ngonga ekoki pote totelema mpona kobikisa Congo pe Afrique pamba te makanisi o mondela zana yango azotutisaka biso moko bato mwindo mitu po tobomana biso na biso nzokande azana likambo moko oyo abombi pamba te sima koboma na biso nde esika oyo akokomisa Afrika ekoma yango ya bango yango naza na ba se preuve nyonso atande na tele na za awa na ko dévoiler et puis na ko lakisa ke mabe moko bandeko na biso mingi pe o bazali bana ya mboka bazokota na complicité ya destruction ya mboka na bango moko. Mais tango moni lumière ebeti makasi moni lumière ebeti au sala ki ndenge nini au solo la lumière alobino ke au comme Big Afrique tout ça au solo la ki na ye bolusuka na ki ndenge nini bon tango na yoki mongongo na donc na tikala ki na ngai ko zongisa liloba moko te donc nde sikoyo na komi lokola mutu moko soki na tali likolo na mona sikoyo makambo ebele o ezana ba monde cosmique soki na tali na se na mona sikoyo makambo nyonso o ezana monde infernal donc sikoyo na komi koyoka makomona makambo moko et puis mongongo ezebisanga ke atoli na peso nguya ko banga loko moko te tiki no kokolonga na etumba ya kubikisa bato mwindo mama atuka bandeko oyo tozaki na bango tozaki na bato misato ko mokonzi mboka na camarade na ye autaki na 3e village donc nde bango bazaki présent tango limbona kitila inga bon bato bazaki libanda
mwasi ya mokonzi ya mboka bana bana bazoluka bakota mbango na ndako po bamona eloko moko étrange kweli na kati ya mboka na bango bato mpe ya mboka bazomona ke likambo nini oyo eleki kuna donc en tout cas epesaki lokola mwa ngongo ezalaki yo mokando kokango to pe kaka ngai moko nde nayokaki me bato nyonso bamonaki lumière wana ekitaki. Ah, ok. Alors, tant aux yeux, on a mon été yo muto amemi a côté ça zate donc ngongo yo kaki kali kolona lumière nde yake visita ki tant aux sali lumière ane betio makamno sur l'équipe tout ça obandi musala obandaki yango ndenge ni kolongwa na ngai tango kaka inspiration na zui nzela na ngai na kende pona kosomba makayabo na nzela na kotia kimwabi na kende juste na zongi mbala moko na base ya kitona tango na komi na base ya kitona nde esika molimo zotinda nga kende kota na église catholique na kei na koti na église catholique molimo zo na ngai kamata nzela longola nini oyo longola ekeko nini mesa wana eloko moko ezali kola mesa wana longola ngo bongo ozwa libre moko oyo zo dévoiler secret nyonso ya bango nzambe oyo bayi kokosa bino nango na koti na kati église catholique na komi na moni na komi kote sangwa la salaka ba messe na ye na simbi na longola eloko na tomboli kote mesa bona mona efongwami nde na kozwa livre oyo. Oh, bakangaki yo te na kati na messe ezalaki te bakangaki te messe ezalaki te bazaki wana te livre oyo ezo dévoiler secret nyonso ya monde satanique secret nyonso ya religion satanique donc yango wana makambo eza awa kombo nango titre nango ezali dictionnaire initiatique science secrète. Donc, yangona moni na kati ya dictionnaire initiatique science secrète potokota mbala moko nano na mwamai o nzambe ala kisaki ngai net le tango zui yango pamba te molimbisi papa to kende ba mama te po ba susu la biso malamu te na lobo tango yo koti na ndako ya bato ke yo buki ozwe eloko batiki yo po bimi po yo zaka toli donc en tout cas vraiment bato nakutaki bato babandaki kokomba église donc ande babandaki koya na ebembe moko na kati na sika wana rotango bato bamoninga na koti bakimi mbango libanda lo na ville wana pe alinga pe na bimi na vinzela ya kokende na baki ville pona kutana na komanda base ya kitona tango na general elese pona la kayeke no ngai tala makambo na kokutana nango na mission nga na yaki alors tango na kutiye na kutaki ete après na leki pas SD na leki na ko pas SD donc na yebisie makambo nyonso tundenge ekweli ngai et puis na lukaki susu omonie bwanana yenda zaki kolo église catholique wana ya baki na tango wana yenda zaki omonie alors na yebisaki na bi omonie ngai nzapa la kisinga nzo le bino boya kokosa biso nzoka nde bokosa ka bato donc ngonga ekoki pote boti ya kokosa biso donc ngai na kei mais tozoya po to landela likambo oyo ngai nakutai nango na kati ya mission oyo na yelaki aw yango na pe na bengaki Kinshasa pe ba bengi base ya kitona ba ye kotinda inspecteur ya auditorat ya garnison ya kitona na kombo ya inspecteur Made nde akendeki kuna a vérifier tuni batona ndenge monaki lumière ndenge kitaki alors nde ayaki asali rapport na ye ayaki tina Kinshasa ba loba makiti na la voix du zéro tant to na chaîne moko le rona no kutu internet yo na kutu ebimite mais mungongo ne lobaki na lingala na français na munoko ya mboka oyo ngamo oza mutekolo naza mubudu ya wamba donc côté ya Sera Noirite. Ah, donc mtoto ya Kisangani. Mtoto wa Kisangani. Ah, okay. Nasema Kiswahili mzuri. Najua Kiswahili, niko Mswahili. Ah, nafurahi sana. Mais oki mungongo ane beti na munoko na yo penza we penda ya kote kuna banu arite beti oboto li livre. Luka soda solo. Uzakita munduki te okotela kyango batu na kati na disposant. Te nazuli ngaka ndenge molimo tinda kinaka uzwa kaka livre wana. Tangu nazuli livre wana tangu na laki pe. Muso tanga livre ngo. Nano pete. Livre tanga ngote. Mais siko natina tanga ngo deja. Ah, okay. Okuta kini na kacha livre. Nde na yeko longwa wana nano kuti na lero na tangi livre ngote. Na bombi yango kana kacha saki nanga na longona directement na komi mwanda nde na yeko zwa mtu kati ekomi singai na Matadi.
ta una kumi na matadi siko ndenge na zotambola na zoloba loba so na teli kulo na zomona makambi belé na montre cosmique so tena se zomona neti na mwa mngonga mukeka omona neti na zomona ba extraterrestre na likolo bon monde ba monde cosmique donc ba planète cosmique donc na zomona bon nde to ina ko koma na mvwato pona zonzela ko yala kitsawa ba chauffeur ba mona lokola na zuli boma bakumi ko banga kumimanga natala boye na moni maswa na ngai garde corps ya général Somao bazali na kombe ba benga e Tarzan tanga moni nga maswa ndenge nini ali malamu même maswa talanga na moni makamine na boelime moko kiteli ngai tala nzamba la kisinga ndo bonzambe to sambela isa bonzambe so wana bana osambela na wapi bon ngai le rwana na liboso na zalaki na catholique protestante puis na ikusuka na no apostolique atake diacre. OK. Comment tu diacre? Diacre. Nde na yebisi na lobi nzambe zo lekisa ngai nzoka nde basanga bazana bango bato ya nzambe te nzoka nde bazana bango bato bandoki nzo nde bakanga milimo ya bato tala ba secret doki nazolo sikoyo bazolo me mutu yo makambo zolo basiko maswala nga bite azo poser nga ba question ndenge to baraki ko pana na kaibea azo tato kola moto ese tato moto baby asanga ba trappe mais ba monique non ba nazo pesa ba réponse correcte la tali kabité azali bomate mwana tika maswana nga ezate tozo kizana kisasa moto ka oya zaki na nkati nango ndena matiwana tiki sasa tauna komi kisasa molimo tindanga kende koluka Mobutu yebisa Mobutu asalisa conférence nationale souveraine asalisa ngote asalisa nde conférence spirituelle pour boza coloniser spirituellement tilelo oyo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi